vraiment na insécurité totale. Na fandi bo même ndako nanga na comprendre on sutile na perdant ki deki nanga. Na zo senti sous penza bien te. Na yebisi nzambe na binzambo pesanga mwana kombo rich na ebite loni na kokoti kele so lelo boye na asuna sena moyo te. Na préféré na eba nzembo o ya testament kola kisaye kola kisa bateau ba croya kana nzambe nanga ki ata sœur Marie lelo azate nzembo lange koko sunga bango na pesi bango nzamba solo na kopesa mwana nga bandako ba voiture et ole kalango mais na tikeli nzamba solo. On peut avoir cette chanson à capella. Juste testament. Hey Yahweh, hey papa, hey Yeswe, testament nanga yango yo, lelanga nandinye, yonde technicien nzoto amoto hangai nandimye, osala kama kambo bato balembanye, nakombo na yo Jova. Sono yembango yango na ebisio question olobaki na ngai wana olobi na ebisio ke tobeta avant cop na nzambe na ebisio pourquoi là na fandi bana mona ko penza na insécurité c'est normal il y aura un terme bimisi na beta cop penza asola kitoko yesu penza sola kitoko c'est un mot. Ça se trouve. C'est non, malheureusement, je suis artiste. Non, malheureusement. Naza cop. Nabeta ke matolo. Nabeta ke matolo a camarade na mukolo moninga génération na ngati camarade na ngasa motema kokwa suka mboka. Na bangote puisque na bangote poani puisque tout le monde na télévision bandal séparé to karango. Chicago, Balobakabani, tout Kakango. Est-ce qu'il y a les soumous? Non, malheureusement. On dit Mercedes à Palestine, au gros comprendre les na ebika andele to zaiba mike yonzingi okenzingi ko sanzingi libanzingi omonzingi ozanzingi mwanzingi mabe minzingi ebinzingi albonzingi nanganzingi. Voilà, tu es. C'est moi qui dans la album nanga, il y a déjà Mystère du voile déjà ébimi. Non, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Mais c'est quoi le temps place ma béyaka? Je me pose la question. Ceux qui y a le minzingi bolobarango bien. Oui. Mais c'est que ceux qui commis yembela bisonze momo frère Fali, ya frère Wera, ya frère Jibe Boye Barate. Mais je suis pas libre, je suis pas obligé. Mais il y a ba minzingi, ba bandal c'est Paris au yoka. Mais oui, est-ce que bandal c'est Paris Zamabe? Bon nzembo ya frère. Est-ce que ce qu'on a ba liputa neti liputo na lataki yango ba pesa nga na ucho balisa mwana ya mwana nga Sarah ici Kazali na frère Gigi ici Kabazani Zamba pambola bango. Est-ce que pour na ba liputo eza péché? Bon pour na le nzembo ya frère. Mais ce qui na lingi nanga ndete par exemple. Bon à ta titre. Je l'aime bien na lingara Wera, JB Kofi, na lingara bango nyonso. Bazaba yaya oh nakoki ofanda pe na kati ya bota na bango mais ezaka est-ce que tokoko ba Mystère du voile volume 3 la résurrection est-ce que banda to bandi mais yonzingi ezala ngo likambo te est-ce que ezali likambo est-ce que ezali péché fanzingi ayenzingi non nzingi na konzingi ko yenzingi nzenzingi wanzingi tenzingi yonzingi ozanzingi mabenzingi. La sœur Marie Missa, vous fidèles téléspectateurs, avec elle, nous allons parler de l'actualité. Pourtant, on l'élabore, les limas sous mon aïe, tout les lignes. Ah, Nzamba ebiye moko. Sœur Marie, les gens sont en train de réagir. Batuba sengi, nabo sengi. Pendant pour ça, mon arata misou na yo. Longoli kata lunette, ke kaka, nabo sengi. Ah mon Dieu. Oui. Quel effet ça te fait le fait il paraît il donne une dans la larme facile. Je suis de ma nature, je suis sensible. Oui. Et sensibilité, la qui défauté, la qui faiblesse, mais nalinga beaucoup plus que partager douleur, bonheur, yabaninga. Tant ninga zo sepela, ngana oka bien. Tant moninga azolela ngana zo consoler et sokolandi même na banzembolanga na ba parole nanga
oyo na abordaka na kati ya banzembo nango trouver que je suis vraiment très sensible. Et juste ça. Sensible, c'est vrai, oui, on le sent. Mais bon, quelque part, on se pose la question, ça t'arrive aussi à voyer ma réalité à Vinayo? Oui, oui, par exemple, on a eu au Testament. Na mona penza ke na kompenza na suka na bi. Pourquoi je me sens ni abandonné, délaissé, na katia ombre? Pourquoi? Puisque na mi confia kai panzambe, mingi penza. Au moins nga o comprendre nga te naza dur na nature et na mi confia mingi na nzambe puisque na mona ye penza camarade na nga za parfait. Na koko tia motema epa mutu ana tamso décevoir nga sala nga choc makasi. Même moi nanga même nanda moi nanga mama poigné yo zakaka tamso sa komi poza na poto. So na sali problème, en tout cas sali problème na fandi moi na oka pasi pour même ko solisaye. Abi mama zalaka bongo so kaka wa fandi ozu problème bo fa kangelo kanda. Akangelo ennemi, akangiso ennemi. Mais namona Yesu Christ mwana kangse ennemi ezate puisque ça tellement parfait, na préféra camarade malamouye. Et comme qui n'attend moro boye, nleki nanga qui maladie, ça banzo promettre nga kele ki nanga ozala bien, au sali sabiso. Ba témoignage ezo bima et comme qui na perdre le ki na comprendre souté na comme niti liboma. Na emba nzembo wana et là on a ko fanda la ndako na zui testament na bi ngape na omwaniti na okena liwa. Puisque na omona insécurité total penza na vie nanga na ebisi nzambe mukomo bo na prière na ebisi na bi. Alors c'est comme ça, ceux qui neti olingi ka regarder nga na scène mo to ça la cop to coopérer na ebisi na bi ceux qui passe douleur insécurité aux sentir que kondima bandi ko kitangai ça les langues le moi malamu eko marqué bo moi nanga tango nyonso e combler ka vide wana ceux qui neti na tia souci yango e combler vide. Nzamba asola kitoko nde tozoloba tozo seka na biso papi tozo seka mais bon moi na biso a tout autour ya nzambe wana et nzambe na ambasela nga tellement miné na koko lubangote et nzambe wana pesanga sens ya vilelo na koma oseka yango na pe bomoni ki ya mystère du voile umelaki pe ekobima likolo ya nzambe wana. Sœur Marie, que pensez-vous na la réalité, au beaucoup de monde, je donne un exemple. Même si c'est là, c'est oui. Aujourd'hui, producteur Moko, a lieu volonté, a paquet, a bambon, son jeu pour ça, la macamino so falo ça. Bo bandi pe bien. Beaucoup mina katikati, a commis au senga yo, corporellement parlant. Tant que kota ni na makamba bongo, bo salande. Et ça la maranango, qui est producteur, oui, plusieurs fois. Ah bon? Même un album Oyo, pour Mystère du Voile, volume 3 et Bima. Et ça passe mingi, puisque toujours. Moni ba producteur bango ba mona kaka na sous-estimé bango te na moni bango ba païen te ba tumabete mais ba mona neti so neti biso to tie œuvre le kola eza œuvre de l'esprit et mona na raté et ya bimisi mbongo na bankatie amona ba mona neti bango ba pesa mingi par rapport ya biso à œuvre de l'esprit bon nous on dit œuvre l'esprit ils en a prix fixé donc soki ya koluka na eloko musulikolo. Et le quoi, par exemple, alingi a abusé na yo, alingi a mona yo le kola obligé na ye, tout le temps au bengayo et aux alakaka. Tout le temps, non. Ngal album o soke umeli mingi pour la makamboana. So bosuka ndeni o gangela ye. Ko ganga zwanda na mbongo na yo. Mususu ko bon heureusement pour langa na sala album na nganga mona moi moyen nanga na côté studio et puis là on a silisi na proposer ngo mutu. Là nazo proposer mutu muta abanjelo balanga bongo carrément na oboya. Donc na boya rapenda musu penza pena si. Mais ko boya wana eza ozo boya parce que justement c'est pas ton choix. Ils ont des critères. Nazoboya puisqu'il y a bandi procédure naïe, c'est pas ça.
C'est pas ça procédure Procédure na na yeli ye. mabe. Lingangai na bolingo ya solo, mais ko lingangai te puisque omoni naza na faiblesse c'est pas ino nazwa ko luka aide moko ya album nanga. D'abord eza aide te puisque quelque part on s'est retrouvé ngai pe na dépenser yo pour dépenser. Donc eza quoi toujours ça l'affaire moko. Mais soki yo lingi ndozo ebele non. Et puis makambo na nzambe eza papi tout ça aventure na makambo ndako na makambo na biso misusu ya ba famille ba ni mais nzambe ba mélanger yango te keba la chair est faible, problème moko grave la chair est faible oui chair et coco za la faible mais tant nga zo sala musala nanga oyo même atana zo titre album na ebisi nzambe na binza m'inspirer nga parce que sona tiango kombo na ngao kombo album misamu suivi nango suite nango yozo linga tena loba que nzamba pesaka mission pas pécio provision mais ce qui dit mo kapesi au titre album ça veut dire a Holandila banzembo ezana kati et banda ko landisama ba parole nzambe tango ebimaka tika ba fait avant izonga donc pour ko ba ke album na biso to salaka et biksa ba to ezana ko mutu na mama yemo yuzo kendo te yae bongola motema landana obandeli ko te ba jeunesse na apocalypse on dit matin asa posana no bika ça veut dire biloko biso tozo binza nourriture na moment opportun nourriture ya malamu o soko pesi mutu mutamona résultat na prison bazolela yo kolonanga kolo yeswe kumama yondo bongwa mite biso tobetaka tolo po tozana yo kolonanga non c'est bon alors on va parler album cette fois-ci moi mingi je suis désolé que tu pleures je suis désolé c'est pas grave ce mari où est-ce qu'on a que l'eau moko rappeler ngai et dagini oyo kobeta kofa mais déjà na beti souvent solo la bien nzambe ce mari question sur na tunité na batu ba yinanga na banda oui plaisir na biso to yamba on a be mission bando betele soli solo ozo bala kala mingi te o balaki o chenena no alliance te to ko pa on nzambe no bosoli yango eza vie privée nanga beaucoup plus dans les cas qui prennent la Mystère du Val volume 3 la résurrection je préfère bien Naloba Mystère du Val volume 3 la résurrection mais Naloba nanga privé Mystère du Val volume 3 la résurrection yango ndena mais sinon ça va parce que ça nango intéressant te ko le bango na télévision c'est ma vie privée beaucoup plus message non pour moi boepé bandimi ba téléspectateurs sous bavanda ba tala peut-être la sœur Marie n'est pas engagée na boya na idée na ba dossier ça neti okina dossier na le boko penza na zo boya penza obi ke mutu mo linga produit nga abinanga sœur Marie na produit yo oui papa merci penza et deuxième fois benga sœur Marie est-ce que ko pesa le boko ngabi le boko pesa le boko le boko c'est quoi ça on appelle le boko nga tika nani pesa le boko je comprends pas donc papa expliquer na bien le boko nani ote na bala nga papa tigana yo molinga no pe mambali bala te alors tigana non il faut dans la procédure normale voilà voilà, ça s'appelle la sœur Marie Missamou, c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Nangana ila yo photo nangai ya mariage, nangana ilo cassette nangai ya mariage, yo mukolinga ko mono ngolo ba mwana oyo. Kombo ya véritable papa nani. Kombo na e papa ado. Papa ado. Bobotine bana boli. Na botine mwana moko aza na Londres, kuto anniversaire na ye eza vendredi au le 13 mai, a kokisa 11 ans. Libala Salemaki il y a 11 ans. Oui. Et ça, il y a 12 ans, puisque là, on a côté Nanda kwa Libala, Ndesiko na eko Zoazemi, et puis moi, on a biso, à 11 ans, Kalamingité, donc vendredi ou le 13 mai. Nous avons besoin de permettre, nazo kindo fêter nae, naza na invitation, babing singay, na Irlande, le 29, le 28 oyo, nazo kindo beta na Irlande, et puis, pour rejoindre un gars. Alliance, yango te mute sali Libala, motema. Motema nde mutu yango nde mutu olakisa so na lingito na lingite ok nzambe pe apimela biso
apimela biso to ebambe mitema bato oyo anga motema eyebi soki nalingi to nalingi te donc mpona koloba alliance c'est rien nakoko kolata alliance mais nazosala parce que mikolo so olobi obala te na musique chrétienne ekomi mwa ngambo mais so nalobi nabala te na musique chrétienne ekomi mwa ngambo masonge mpe existaka te na kati na yesu mikolo ozosimba kaka na mwa image moko ya stabilité ya mariage ya image ya stabilité vraiment na raison lelo oloba yango parce que naza na raison te naza na raison comme naza na raison te mais puisqu'ils a réel eza vérité que Marie Misamo akotaki na ndako ya libala Marie Misamo abala Marie Misamo aza na mwana aza na Londres ozaka na mwana moko naza na mwana moko Marie Misamo abala Marie Misamo epi abala nde nini abala vierge wana eza précision moko importante Marie Misamo abala vierge et puis ndenge naza boye nayebi libala ndenge ezali Marie Misamo bamona ye ka bongo nazoza pe ba question nous tuna nga pe Marie Misamo aza boye peut-être tozoyoka déjà kobala vierge na bala vierge naza na mwana nga moko aza na 11 ans mwana wana lelo komona Hérite po bimaraki koza na bana mibale naza bana mibale te tina nini ekosala ngai mwana na memi na libumu na pasi oyebi kala na bandeki kozala soki neti namoni mama non yoka bokabwana akenda Angola non c'est le pasteur Shadrach akendaka Angola sikoyo ntango aki Angola bobebani après nabebani na nani non, mais Angola et puis après est-ce que c'est faux c'est vrai parce que le bi qu'est-ce qui s'est passé en Angola là Angola au fait mobali nanga ndem takenda Angola oui tozokende sikoyo na 10 ans yango yo papa ado oui papa ado aza na Angola bo se réconcilier tozokende na 10 ans yango yo aza na Angola réconciliation comme réconciliation te mais oyo aza na Londres mwana na ngai ya 11 ans kombo na Hérite Misamo oyo aza na Angola nde papa ya mwana na nga oyo abala ngai vierge oyo abala nga na libala bandela susu malamu parce que c'est très important et très intéressant. C'est-à-dire, Marie Misamo abala. Ok? Bon, Marie Misamo abala. Azana mwana, azana 11 ans. Na 11 ans, comme on a Hérite Misamo. Ngana lobi, confusion mo ezara na mutu mo ka kenda Angola. Est-ce que mutu ana kenda Angola, yende mtazana Londres, na mwana ya 11 ans, pour comprendre directement, c'est facile à comprendre que batu ba ebi vina ngai te. Mobali o abala ngai. Mobali o abala ngai. Abala ngai vierge na bandeli susu puisque c'est très important. Très important. Très important. Bandela susu. Abala ngai vierge. Ye wana kotisanga na ndako libala a honora ngai. Alatsanga bag na lata voile. Ye wana akotisanga na ndako pa botisanga mwana moko. Mwana wana azana 11 ans sikoyo azana Londres donc comme on a Hérite Misamo. Ok. Voilà. Sikoyo il est pas à Londres, papa ado. Azana Londres te azana Angola. D'accord, mais tant biso yoga place au Kenya Angola, est-ce que beaucoup t'en tokutana te ça fait longtemps. Beta li sola Angola kala. Ouais, na beta ngo kala puisque eza réel, voilà. Eza vérité na ngai. Mobile nanga soka za na Paris te na koko lo baté ki aza na Paris. Donc soka za même na o na lubwa ko soka za wapi directement na lo baké mobile nanga za sika boye. Donc vérité na ngai ngwana na kutana na ilisute. Histoire moko très compliquée. Ouais. Eza mokumba na ngai autant sunza ma permettre ngana memango. Eli kolobate ke nazaki infidèle. Eli kolobate ke nasaka mobulu avant yango na lera moninga lobi na nga o azane soutinate. Non nakotaka vraiment libala ndenge wana ndenge na uti koyebisa bino. Libala anezali malgré za Angola. Libala ezali malgré za Angola. Na ngai na ebi yango te. Sekele ebumba mipai na nzambe leo bina koko beta tolo ke libala ane ezali tamsunza ma permettre ezali sute comme pe na koko beta tolo libala ane kabwani et puis tamsunza ma permettre ke tozala donc tika nzamba kambanga ndanga kamba puisque ya ebi futur na ngai. OK Marie pour te clôturer aspect à libala na yo pour tout ça sincère oui ovukango biso Marie na lingo sa face B ngai biso na bi papa musique wana mtelisa ngai
musique wana leo bato bafinga biso babosana kake il faut battre la réputation na biso po yango nde mutetinda ke ba diable ba démon ba lenga liboso na biso tango yoza ko etalenga oza ko ba n'importe quoi oyo yebité c'est étalé na 10 ans na to bazo ko étalé naza ko étalé te puisque musala o nazanango les oreilles hein musala o nazanango eza ya likolo na ngomba eza na se ya mabilité na likolo ya ngomba ba mona mutu facilement. Donc 10 ans de fidélité. Wana na oyebisa ngo soki na bina yebisa yo ango okukwanga comme okwanga te olina distraire mais ngana croire yo na fidélité to na moi kwanga na fidélité libaku na nzela kwanga na fidélité oyebiki naza mwasi kitoko naza bien. Mais soki nazalaki fille moko oyo kaka ya loyenge ne bato bamonaka nakota mabala kombe pe na bima ben nakota pe na bima puisque ba proposer ngango yango na lobi bag eza nango alliance eza nango synonyme ya fidélité ba monaki ona ba musique parce que moni Marie Misamo moni soki muto ayebani lokola yo ezali toujours normal bato baloba ndenge bazoloba mais on dirait ezalaka kaka yo toyoka yango mingi pa basi oyo mosusu bayembaka te bango mpe baa na succès bango mais pourquoi kaka yo gloire à Dieu est-ce que quelque part naluki yango mpe na makasi te ntango mosusu soki mobali nanga est-ce que yebisa ngai jusqu'au point excuse-moi il y a lisolo ebima tango lisolo ane bimaka ya excuse-moi de le dire hein, mais je suis bien obligé de le dire parce que ça très sincère nanga lelo lisolo ane naza très sincère na yo te naza très sincère na vie na ngai donc tango lisolo wana par exemple ya mipende ya Marie Misamu kolaki yo na nzoto elataki yo ogéraki yango ndenge nini parce que moni masolo nous a conduire elengika à côté wana soki na lobi boye esala inga pasité soki na lobi etutaki ngai te na moto lokuta moto moko talinga babwakela ye mabanga moto alinga babwakela ba fleur et puis so olandi vie ya Marie Misamu na profondeur nango oyokelanga mawa mais mawa na ngai nakokoleka te na télévision nayebisaki pasi na ngai eza boye puisque moto ya mokili atobeteli liso banda tongo ti pourquoi nayembaka na nzembo moko boye nalobaka ata naleli nalembi ye bato bakoseka ngai koseka ye eza kaka yo nzambe na ngai ye yo ndo yebi vi na ngai ye Yesu pape ezaka nzambe muta yebi na ngai nakoko banda tongo ko expliquer bato mais soki muto akangami kana parti na ye abika ka koloba boye mabe po na ngai na convaincre ete lo banzamba sala oyo alingi mais album oyo sekelo nga na bimisi ukupesa nga raison soki okozana courage ukubenga susu na fanda na kiti oyo otuna nga ba Marie Misamu za mosali na nzambe yango lelaka pamba na ba clip naza sensible na batu bayebaka te nayebisaka batu sensible en quoi parce que on va confondre puisque bomoni yango na bolingo te tout monde on a ni naza sensible en général c'est eza vie nanga naturelle nakoko changer yango jamais pour lelo boy oyebi question na bina bandolo ba mensonge lelo lobi lo robenga nga ou bien na baluki na simale na ozongo lobi na Marie bandela makambo lobaki na ko rasuko lobaki vérité ka mutu baloba kango donc pona ko loba eza vie nangai nzamba permettre na lekana nzela wana ye moko yebi pourquoi asa na wana batu bazwango ndenge ni kolela wana batu bazwango Marie Misamu aza sensible. Pourquoi nzamba sala mwana koli abali pe akufi pourquoi nzamba tia mutu ko botama mutu ko kola mutu ko kufa Marie Misamu azosala carrière moko nzamba tieye Marie obanda na âge o pour sukisa na âge o mususu kozwa relève akokende boye. Alors Marie Misamu tong na yoki ozoloba koza mwasi kitoko ozoloba ngona modestie moko boye est-ce que tango yemba omonaka ke obengaka batu baya babongwana epa ya nzambe to séduisaka bango mabe eyaka liboso bolamu yaka sima
Eli Koloba. Eli Koloba boye. Kelelo boye. Parce que Batu o batuta makamitema. Nanzela baloyembo langai. na batenu. Nanzela loyembo langai yoka. Côté tenu. Parce que Sœur Marie Misamu. Deux fois. Ba critica kingai ke na taka pantalon. Mais landa ba sœur Msusu. Nazanda kisa. Gloire à Dieu. Ba critica que sœur Marie atiaka rouge à lèvres. Sœur Marie atiaka maquillage. Mais landa ba sœur oh ba bengami ba santu. Oh ndenge ba bengami ba santu na batu. Mais batiaka pe maquillage. Mukomoko boye ngazo bimsa ba vérité yo kutu mto bimsa ngote. Mais nga préféré nga bimsa ba vérité. Avant mutu alo balanga na likamabe na boye ba sous question. Mukomoko tali manzaka lango lobi Marie Misamu sert en Christ pour ni manzaka boye. Ba o bakomo tianga na préféraka eloko wana soki salanga mwa beauté e ko sunga pe peuple anzambe ko sunga pe batu na beauté moko boye na préféraka na tiango sans koyoka soni yango na mona rati sœur Marie azaka manzaka propre azaka boazaka boye pona ko loba que na boye na tiango na chambre na boye na tiango na kuku na linga bimsongo na miso ya batu soki ko scandaliser batu gloire à Dieu mais quelque part nazana molongo ya sima et belé à batu oh bazo dans exemple à Marie Misamu c'est sans l'essentiel. Donc papi tozo seka mais eza na moto moko alinga biso yango nozo mona ngati lelo na fani na kitio sans ye mama te papa te mobali te mwana te ka Yesu Kristo donc pona loba yango na fandaka na beta tolo na loba na pona muninga moko boye aza tellement malamu soki lelo boye libale simbite ya ko remplacer au sunganga soki lelo boye na kufeli ndeko au sunganga soki lelo boye na perdre nyoso yemto ozala camarade nanga confident nanga tila liwa au landanga. Donc quelque part moi ça me fait plaisir puis na lobaka soki batu baye belé na bia les camarades nanga mokolo mte excité bato ba pour sampembe nanga. Donc ça veut dire nana mutu moko malamu et na pambola nzambe pour atindaka bato ba ko lukangai ba lingangai ba ninga musique nangai et azolandisa ba miracle à travers ba chanson nanga. Donc ça la plaisir ce qui n'a terminé na moni bato belé c'est leur questionnage. Voilà, alors par rapport aux demandes de nos téléspectateurs aussi, hein, ils sont partout. Bandego Bazo tinda message na Gabon, partout, merci Bénin, Tchad. Wow. On veut savoir relation dans l'artiste Msusu. Ça va? Relation d'artiste, ça veut dire quoi? Et parce voilà, que vous vous entendez bien, dévolé, tout se passe bien. Les alakana artiste, ya mokili nde batu balobaka malgré ngala lingango penza te zaka ya nzambe ya ba chrétien. Bango nyonso disons prenons. Nazana bango bien puisque biso nous tous en katia corps de Christ. Ça veut dire so lisu ils ont un problème. Directement na mona mutu mususu akufaka apa bela lisu. Nous autres nyonso tu baby. T'as une idée sur le tout dernier album de la sœur Lombongo? Album Simbulu. Oh non, tout nana. Simbulu. Oh tout nana, toza na plateau. Ah mon Dieu. Et ça il tellement longtemps Simbulu. Oh. T'as une idée sur l'album du frère du pasteur Moïse? Ah. Mon Dieu. T'as une idée sur l'album? Tu as une idée sur l'album du frère Atoms? T'as une idée sur l'album du frère Mike Alambaye? Tout nanga sko banzembo na ebisa sko na ba détail nango. Tout nanga banzembo na yo mosenga mamfona tuna. Eh okoko tuna nonga parce que na mais oui na koko na ça quand même libre. Na koko tuna ote na ko ebso ki teke senga nzembo na oyemba senga nga ona oyemba senga ona oyemba. Tamsu album na koko oyeba te titre nango échappé nga na za mutu. Mais banzembo na kati na oyeba parce que baba ndeko nanga. Il ira bien. Ça fait du bien des fois comme ça. Voilà. Alors, quelle est la chanson, selon toi, Oyoya, Sœur Laure et Marca Yopé? Souvent, de Binzembo, dans la pétanga monsona yoke. Zebo na linga mingi wana. Na linga zebo. Retourne à Nani, tout ça. Ah mon Dieu, ça fait longtemps. Ah, merci. Alors, on va passer. Quelle est la chanson du pasteur Atoms qui t'a beaucoup plus marqué? Ah, waouh!
déjà traumatisé. Alors, même si que naza sensible. C'est qu'on traumatisé déjà Moutounanga, non, et parce que non, tu veux qu'on fasse qu'on a deux signalés. Tu es sur le plateau. Oh mon Dieu. Oh, bon Dieu, vous êtes belé, non, et bah du souté. Ya lelo. Il va blesser, allélo, du bien, bien, bien. Voilà, frère Moïse. Il y a nani oh. Wana ya Mike. Sœur Dorcas. Oh, ça fait longtemps. On a kala. Non, on a dit on a dit boy. Eh, timbuneni on a lingawana. Hein? En fait, je te signale qu'on est sur le plateau. Otalani kuna. C'est quoi on linga tenga brisque no ye ba. Voilà, OK, toujours une option normale, toujours une option normale, toujours une option normale pour ba côté non mais mon kuna. Moi qu'il est compliqué. Oui. Entre parenthèses, Matolo. Entre parenthèses? Matolo. Oui, ils ont titre album nanga. Pourquoi entre parenthèses Matolo? Entre parenthèses Matolo, ça veut dire moi qui les a compliqués. Déception à déception. Na préféré que bétailler sous Matolo. Bétailler sur Matolo kasi. Yango talakanga na sonye, talanga malamwe. Okomona nga na bilembo atato yo. Olingi afongola yo miso ye. Omona kiboko nzinanga. Talanga na miso molimo ya tana pasio. Nazamo na bilako yo. Finganga lelo pona zangie. Basusu balanda ba famia kombo bisama na babola to ya kama na komba Yesu e. Ngakutu babwana libala pona mpiaka e. Tobali kopana yoko kanisa nga na zamo na nyaute. Talanga malamu mwana kosye. Soko tininga na shase na koya na nyama e. Yoko zonga na mpukwe. Yanga mokile wakae. Bomelanga moto e. Kofinga nga na nute o. Luka makambo yoko mona. Yanga mokile na baka. Bomelanga moto e. Kocharanga na nute o. Luka makambo yoko o. Bibi zanga ina peso réaction batu na bandaku. Bibi zanga na bolimbisi na bosengi pe. Réaction batu na bandaku. C'est roi pe na muta musunir mo. Eza Matolo. Na yembi yango na style ya bashege. Oyebi ke mukomo boy na kele kan émission mo boy na ville pour na tanga chanter. Na kena leki na bimi bande bashege batondelinga. Sœur Marie, toyeka teka popesa bisombo. Est-ce que c'est moi to ko beta ko beta yo ko bala ta mo na biso atenga. Ah! Nga kanti bozo senga mo na pesa. Sœur Marie mo ko ta mo sa shege mo sa shege. Na tenga binzoni bato pe balinga biso po niti na kokozwa yo poko bimsa mo marque déposer na mo wa sheget eta demande moko est-ce que na kokozwa phrase moko boyete clip wana na olinga na sango na ba shege ah bon na tel na bi shege soko ayebika langi lande phrase wana nini olobi langage wana est-ce que ko bondela nzambe te so bongo mote mais il faut pas apprendre kaka langage moko classique po nzamba yokai. Donc quelque part, Moutoupe a occupé Koloba, Kakandenga Zali. Déjà rideau et pasuka, Moutounio c'est comme na libre accès au Kendolo Balanzambe, na façon nyo c'est l'essentiel qui a sopelé mon thème. Nenga Zolbake, na koma pesa suka na binzambe to beta cop. Non moi pena na zo s'effondre na okepa na lingua. Niveau Sengeli Matolo, niveau Yembeli en Sœur Marie entre nous. Naza artiste. Faut pas au Bossana, naza chrétienne. Comment tu fais pour garder maintenir ta voix au Mati, au Kiti, au Zawa? C'est quoi le secret? Ezakaka kolinga kolia biloko oneti par exemple ya ba mungu makasité, ya ba graisse makasité, ya ko garder façon na yo pe ya ko ya travail et puis ce kolingo sala nzembo il faut vraiment réfléchir. Tu t'es servi de quelqu'un pour arriver à ce stade aujourd'hui? Oui hein puisque escalier zangaraté na linga ba américain mingi. Nalinga oyemba kwa ba mais malheureusement na ikoka oyemba kwa ba américain te mais la linga bango mingi. Tout ça j'aime moi. Nalinga so za ina humeur ya oseka, o se détendre, fait nalinga OK o longo kamba mo zongi bomu. Oui. Tout ça j'aime moi.
ponela nzembo mo oyo en dehors du testament oyo mosozo yembo santala pena kwe okei obungi une chanson. Et oui, qui n'a coco. Non, pas de problème. C'est-à-dire une chanson. Est-ce que vous avez qui n'a coco déjà tout n'a pas libosobi nzemboni benzo linga. Na longoli testament. Te na lobi na longoli testament. Puisque baza bana na bemi na. Sikoyo justement nga demande ngeza nzembo ata ya kala. Nzembo moko oyo ememako na kibosantu na yo et que ah comme manga na kibosantu. Banzembo nga presque nyonso hein. Mais au cas moi qui tam suna zo ebisa yo nzembo nga moko boyo banzembo mususu tam suna yemba na note na ebima te mais na ememanga pe na kibosantu. Par exemple kumama nzambe kumama kolo yeswe papa bongwa mite papa nazobonga kolo nanga kumama kolo yeswe kumama papa yo bongwa mite o ya salela ngabikamwe mokili yemo na kumama kolo yeswe tata yo bongwa mite talanga nazolela kolo nanga kumama kolo yeswe kumama papa yo bongwa mite o ya salela ngabikamwe mokili yemo na kolo yeswe papa yo bongwa mite papa kongo ezolela ozawa pie kumama kolo yeswe. Voilà. Pourquoi tu as toujours tendance de pleurer si facilement? Mais oui, puisque le bin en a